Yebasi na mutu wana contrat. Donc au lieu de ça mutu wana moko à côté nyongo mutu wana comme na baturi balé kwa pesa yi. Entre temps et pas diable fait le quoi pesa batu bana nzela mutu wana pas diable fait pesa batu balé donc komi ko donc bana na nzambe sika bozana mabota no potele maboko ndela ko bandoki bango ba miliana kondoki spisu siko ezape na bandoki ebele akotali kelemba fanaka pesa ndenge zali awa na janvier akoki kopesa te na février akoki kopesa te ayebi ke ye moko ndenge azali wana soki apesi te ye moko akoleka na ntango oyo basinye bakontre ebele na bakontre akangaki ye na bamwa wana metile oyo baboma ye te janvier leki baboma ye te na batware azotambola février leki babomi ye te na batware azotambola mais mars awa nde eza final sikoyo eza basili oyo moto akoki koyeba ki azali na kati ya prison ya ténèbre première signe ezali bonsoir. Moi, je vais brûler partout. On est pour la mission minimum. Voilà, on a pas de mission sur le mois, il y a 3e mois. La sacrifice, c'est ça, on va payer la 3e mois. Il y a des gens qui ont ce chemin d'explication sur le mois où on a sacrifice pour tout le monde. Tolobelaki yango na ba témoignage oyo uti koleka na mois ya décembre que monde à ténèbres et préparaka kokanga ba vie ya bato kopanda na 9e mois ti 12e mois. Donc 3 mois wana ezalaka 3 mois o ba sacrifiaka bato ba bomaka bato te bakenda kobomba bato na bakati ya ba prison. Mais kobanda janvier février mars ezali ba mois oyo bafetaka bafeti na bango bato nyonso bakangeli na bato nyonso bakobomba bango eza na bato ebele bakangaki ye na bamoi wana metile oyo baboma ye te janvier leki baboma ye te na batware azotambola février leki babomi ye te na batware azotambola mais mars awa nde eza final sikoyo eza mpe na bandoki ebele akotali kelemba fanaka pesa ndenge ezali awa na janvier akoki kopesa te na février akoki kopesa te ayebi ke ye moko ndenge azali wana soki apesi te ye moko akoleka na ntango oyo basinye bakontre ebele na bakontre baza deja sacrifie mais bazotambola bazolia epuis bandoki lokola bakotaki na kati ya makele bamakelembe oyo bakotaki bayebi na janvier falaki bapesa bakoki te na février bakoki te siko final ndenge toa le 25 final eza le 30 soki bapesi te bandoki wana bango moko bakolia bango donc bandoki bango na bango bamilianaka mpe na mwa oyo yango naosenga na bana na nzambe mwa oyo ezali mwa final ya feti ya bonane ya bamonde nyonso ya ténèbre. Donc bana na nzambe esika bozali na mabota no botele mabobondela po bandoki bango mo bamiliana kondoki bisu mpe ndenge azali akoki te akoki kosenga koluka motu moko aza na force oyo akoki kopesa na mwa oyo alingi kopia na ane oyo te esi apesa te akoluka motu moko na famille na ye apesi ye basie na motu wana contrat. Donc olie apesa motu wana motu moko akoti nyongo motu wana komi na bato mibale po apesa ye entre temps epa diable mpe lokwe po apesa bato mibale na nzela motu wana pa diable mpe apesa bato mibale donc akomi kolia 4 personnes 4 personnes wana kobunda aluka kolongola bango kaka na ane oyo okomona na bafamille bibembe ezolandana moto akufi mwa oyo mwa wana kuna akufi mwa wana ye na likelemba moko ezokende yango nasengi na bana na nzambe mwa oyo eza ya kovanda kimia te esengeli kozala na mabondeli kotambola na kobanga nzambe kosalela nzambe po ete nzambe alongola kufa mpe malade po kosalela nzambe elongolaka kufa elongolaka malade esilisaka bitumba nini opana nzambe kwamba ofongo je pona mois ya mars o bato nyonso bazana na badestination bajour epe bango batalaka kaka mois
Il y a toujours moins de bateaux pour faire un délai. Moi, il y a Marc. Nde monguna sata na kanga ba eloko ni ba ko ko sa ko ba lunga na kata ni tabu ya monguna sata ezaka keloko mo ba se repentir bandi ma Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bango bakota na kosalela Nzambe bazala na vie de prière po biloko misato monde ya ténèbre abangaka mutu aza na vie ya repentance ya sanctification ya kobanga Nzambe na kotambola kobanga Nzambe mutu aza na vie ya prière mutu aza na vie ya semence mutu wana bandoki babangaka ye ata bamultiplia bitumba mpa na ye me babangaka mpo bitumba bamultipliaka misala na ye na kobanga Nzambe na prière na ye ebomaka bandoki moni eza lokola Paul na Sila na kati ya prison soki otangi na Acte chapitre 6 obandi na verset 25 okomona yango ntina 31 babondelaki Nzambe bayembelaki Nzambe baprison ekukanaki trembleme esalamaki basoda bakomaki kolenga mpo babangaki kokufa ndoki nyonso oyo apumbisaka yo apumbisaka libota na yo sekre ezaka biloko misato tambola na kobanga Nzambe zala na vie de prière zala na vie ya semence pesaka Nzambe na oyo opeso na maboko kozwi na yo esalaka mosala na kati eglize ya Nzambe misala wana ekobundela yo prière no kosala ya mokie ekozala tremblement na kaba eni na yo ekosilisa bandoki nyonso ya libota na yo baoyo bakokonfese te bakotika baoyo bakokonfese te bakokufa po ete repentance yango nde mama délivrance yango nde mama prospérité Nzambe nano abikisa motu te kati na masumu esengeli moto se repentir ntango se repentir ozongisi bolingono na Nzambe nde Yesu Kristo azali molimo mosantu aza lumière akokota kati na yo molili nyonso oyo ekangaka yo molili ekozala maladi molili ekozala bopauvreté molili ekozala bamari de nuit mpe femme de nuit molili ekozala kufelata na libota na yo molili ekozala oboti bana bazoloba te molili ekozala obota bana bakoka molili ekozala mutu mona na libota na koma aveugle eza molili ntango yo se repentir ozosambela Nzambe owana vi ya kosalela Nzambe Nzambe alongolaka maladi nyonso na nzela na misala na prière na kotambola na vie ya sanctification to eloko bana na Nzambe bakokangama nango yango wana biloko misato kotambola na kobanga Nzambe kozala na vie ya mabondeli na vie ya semence kosalela Nzambe yango nde ezali arme oyo ebangisaka monde ya ténèbre basili oyo moto akoki koyeba ki azali na kati ya prison ya ténèbre première signe ezali ntango ozomona moto akoki kosola ata 1 heure du temps azolemba te mais soki ekomi mpona kosambela moto wana azoyoka pema yebaki aza na kati ya prison ya ténèbre ntango ekomi ntango akosambela mutu wana akomoloba nalala nanu na kosambela nsima aa na kati ya prison ya ténèbre ntango mutu azosambela atiki kosambela akomi kokanisa baprojet moko oyo aza nango to akomi okoya kidiba na prière yebaki aa na kati ya prison ya ténèbre ntango mutu akomi mosika na vie ya prière yebaki ozali na kati ya vie ozali na kati ya prison ya ténèbre po monde ya ténèbre elingaka te moto azala na vie ya prière po motu soka na vie ya prière akozwa visite ya Saint-Esprit kati na ye Saint-Esprit ezalaka moto yango nde moto elenganaka milimo mabe yango eloko ya liboso milimo mabe ekotisaka motu molimo ya likorodo po motu wana akoma na bolembu ya kosambela akoma na bafatiki na ye koma makasi kaka na ntango anini ya kosambela ozomona puiske Nzambe alobi na Jérémie chapitre 33 verset 3 bondelanga na kolemba te nga Nzambe na komonisa yo basekele me mutu oyo alongwe deja na vie ya prière yeba longwe
liboso ya présence ya nzambe sikoyo diable asalaka ndenge nini kwakanga moto na kati ya prison eza na biloko misato eloko ya liboso mutu oyo abangaka nzambe te aza enemi ya nzambe mutu oyo asambelaka te aza enemi ya nzambe mutu oyo asalelaka nzambe te na oyo nzambe apesi ye na maboko aza mpe enemi ya nzambe soki oza kati na biloko wana diable akobungisa yo akokotisa molimo moko akolembu kati na yo ya ligorodo mpo yo ozala na vie de prière te mais soki moto atambolaka na vie ya kobanga nzambe donc moto ase repentir après akomi kotambola na vie ya sanctification apesaka nzambe semence na oyo azwaka na maboko prière na ye ate ezali ya 5 secondes esengeli monde ya ténèbre ebanda kotremble devant ye esengeli bandokilo banda kokima ye mpe présence na ye ekokaka bapuzo satanique ok, na mokanda na Esaïe chapitre 6 verset 42 Bible elobi na biso nzambe alobi na poni yo lokola lumière na nga kende kofungola bana na nga miso baoyo baza na prison longola bango na bimisa bango na prison baoyo baza na bubu longola bango na bubu moto ayebi ndenge bakangaka ye ndeyebi ndenge babongisaka omoni bana na nzambe ebele loye baza na bokungi mingi yango nzambe atinda fungola bango miso eloko ekaboli moto na nzambe eza lisumu ntango oza na vi ya masumu nzambe akozala kati na yo te na ntango wana nde diable azwi yo akangi yo en otage na kati ya prison ntango se repentir ozongisi bolingo na nzambe molimo mosanto ye wana yesu kristo toza nde lisu na nzoto te tokóma nde na molimo ndenge alobi na mokanda na Jean chapitre 1 verset 1 à 5 alobi aza liloba liloba ngo ezalaki moto yango akotaki na molili mpe molili ekimaki donc repentance yango nde mama délivrance ntango se repentir ozongisi bolingo na nzambe yesu kristo aza lumière akoya kokota kati na yo na nzela molimo mosanto molili nyonso ekanga yo ekokima ekotika yo nde omoni place moto akozala délivre ntango ozali délivre banda so kosalela biloko misato oyo na motu otambola na vie ya sanctification oza na vie ya prière oza na vie ya kosalela nzambe na oyo nzambe apesi yo na maboko omoni puiske tozalaki tokangi moto mpe na prison azosambelama mabe po bible elobi na biso na Jacques nzambe abi bozosenga na nga me bosenga na nga mabe po bosenga na baposa na bino ozomona maye koloba na Moïse na Exode chapitre 23 verset 25 soki bokosalela nga nakolongola maladi kati na bino okeloko nyonso moto azomona na vi na ye azoluka eloko wana esimba te progrese ezosimba te yeba koza na kati ya prison eloko nyonso yaka échec na vi na yo tala esika nini obebisaki na nzambe esani ebongisa yeba koza na kati ya prison ozomona siko moto akozala libere na kati ya prison soki ase repentir azongisi bolingo na nzambe baprie mpo na ye azwi eloko asombi eloko moko na oyo nyonso nzambe amona na maboko na ye po bible ebi ozongisi mpona akotisi yango na kati ya eglise eloko wana nde ekobanda kotelema liboso ya bitumba na ye te donc soki baluki ye bakomona ete misala na ye ekomi koremplace liboso ya bitumba na ye ndenge misala eremplasaki liwa na vi ya tabita kasi ozomona eloko nano ya motuya ezali mpo moto akima na prison esengeli ase repentir asala repentance sincère soki asali repentance sincère yebake ntango bakosambela mpo na ye akozala libere na yaka awa liboso esalaki na ntango moko boye nazali mpe ya dispari papa atindelanga maloba plusieurs fois aza na mposa nanga nayaka te ekosalaki nakutani na circonstance mosusu ya malade makasi nayaki awa na circonstance ya malade ya cancer de sein
Tant après na une circonstance malade de cancer de sein. Tant on va annoncer un médecin a ebisinga ke ndengo za boye libele no eza déjà akopé ba faut ba kata nyonso. Jour na zonga ku abattu na zaki makasi te. Na va lo ba mokili suki. Tokuta ina mama tamwaye na ndaku a ebisinga lobi ya kama fete. Mercredi wana na yaki awa to bandi pe kosambela na bandi kosambela na bandi kosambela tangu nazo sambela tangu papa yako le kaliboso abandi ko bakisa ba sujet mso ya prière to sambela asingi to pesa action de grâce ya moni ya moto to sa maloba o ba sal na nzambe bazoloba est très important na sak na ana dala kana $10 na 1000 francs. Nazonga kunda kuna difficulté baba sera transport moto etelemi boso anda kunde baba sera transport na $10 na binzambe na konzima nyonso na mokio mwana zana mwana pesa action de grâce na nzela ngo yote na mosali na yo obikisa na yebi na tie nazonga na bali kosaba na suka cute na ye papa na pusani na foka me asambe pona. Elegi mokolo mokie na yo kende liboso ya médecin mo boy aketa na ba maladi oyo wana na ba médicament ya ba indien na kende na circonstance ya traitement na to komi kuna falasa no checking ya maladi kwa yeba ndenge ni na ko traitement asimbi na komi liboso machine asimbi singai machine mo na liboko oyo abiti na liboko abandi ko cheke nga na nzoto a cheke nzoto mbali singa mama amoni cancer te. Na bisi papa otali bien alobi machine ekosa mama te na tali na moni cancer te et puis la kisa na la kisa avi ozana bouger te ozana mikusa te ozana moto te nazo mona kasa cancer samba matabwa nene samba matabwa nene samba matabwa nene akaya mona kumisi nzambe oyo asalelaka bofele nzambe oyo alesaka bofele umama sanjola mozali tata oyo salaka makambo akokamwa mokolo lelo osepelaki tozala kolia elongo na bana na yo bofele ndeko yoka landa message oyo soutenir bo ofelina oyo na oyo nyonso nzamba kutia na maboko bana oyo sengeli batanga bana oyo sengeli bazwa baswe mediko tala bisika bazolala bamosesi ebebi bambeto esi ebebi badra na bambeto eza te bavalise akotia bilamba eza te soki yo soutenir bango nzambe pa kosoutenir yo amen. Nzambe oyo asalelaka bofele nzambe oyo alesaka bofele umama sanjola mozali tata oyo salaka makambo akokamwa mokolo lelo osepelaki tozala kolia elongo na bana na yo bofele ndeko yoka landa message oyo soutenir bo ofelina oyo na oyo nyonso nzamba kutia na maboko bana oyo sengeli batanga bana oyo sengeli bazwa baswe mediko tala bisika bazolala bamosesi ebebi bambeto esi ebebi badra na bambeto eza te bavalise akotia bilamba eza te soki yo soutenir bango nzambe pa kosoutenir yo amen. Nzambe oyo asalelaka bofele
nzambe oyo alesaka bofele umama sanjola mozali tata oyo salaka makambo ya kokamwa mokolo ya lelo osepelaki tozala kolia elongo na bana na yo ya bofele ndeko yoka landa message oyo soutenir bo ofelina oyo na oyo nyonso nzambe akutia na maboko bana oyo esengeli batanga bana oyo esengeli bazwa baswe mediko tala bisika bazolala bamosesi ebebi bambeto esi ebebi badra na bambeto eza te bavalize akotia bilamba eza te soki yo soutenir bango nzambe pa kosoutenir yo amen. Amen. Ça va concentrer, tout le monde ça va concentrer. Quand ma caméraman vous a assez wana, comprenez. Première maman prête l'église au Boé Bakaye. Boé Bakaye terre. Évangéliste est pas dans la maman, à la maman mi balé au Babotaye. Amen. Tozobenga bangoton bote matobe tira Yesu Kristo maboko tobebi mama kutanuka na mama bongo bajoya mbekeba Yesu Kristo maboko de la compo de Jésus Christ, on va tout filmer pour ça la dévotion. Alléluia.